Ma Mission TV, le miroir du monde. Vaccin nango déjà moi en mboka Argentine ngobila ça pesa bino. Donc solution qui il y a numéro 1 pour les vaccins. Donc Argentine ngobila a ça pesa ka solution. Ça y est na vaccin pour repérer ça bateau. A pesa ka déjà vaccin il y a ko ebisa bateau ke bopeto Kinshasa bopeto eza clé pesa li vaccin déjà il y a ko kima virus gouverneur de la ville a pekisa ki usage ya sachet plastique. Ba chasser moko to ko utiliser ça kaka ba plastique bag o benga ba chasser ya ba poubelle oyo e ko kabwana na ba combine nyonso pour na ba to ba utiliser yango que ceux qui ba bi ba pekisi ba chasser kaka pe face à bokono yango il faut to melaka mai mingi mboka na biso toza na climat ya makasi to ko lobate que no po ba chasser na ba te kaka ezaka malamu gouverneur a pekisi yango pona ezali ko tia ville na biso na ba problème et puis ezo bakisa salité pe ko kozala moko pe oyo ko bakisa subokono ya tozela ba système ya kitunga ti ba maman na kitunga na ewana ache madesu kuna na kata cheloso ache bandembi kaka na kata kitunga wana d'abord ezo longolo ezo ko diminuer ba système ya ba salité yebele belo ba chasser ba bwa kaka kitunga wana eza na nyonso ba mama bozongela ba système ya kitunga wana ya kokendeli wenze totamboli na ba commune ebele ba kino ebele ba komi ko comprendre Kinshasa bopeto ezaka na gombete o ba komaki koloba tant nyonso vanda ka Kinshasa bopeto ngezaka na gombete lelo tokendaki tina ba fin fo pona ko yebisa bato sango ya bopeto eza virus ezali lié na ba mesal tout ça donc Kinshasa bopeto eza solution numéro 1 bokono kosunga biso te quand même parce que bato bazui yango tokabola pasi ezo makufa kisi na yango ezali bopeto toteki bakino bayeba ete Kinshasa bopeto ezali kambo ya biso nyonso moto ayekola kosukola maboko ayekola kotia bopeto esika azali na nzoto epe na makanisi parce que bopeto tolobelaka tobeka mingi changement de mentalité chef de l'état apesi mibeko o ekoki mais biso en tant que bato to respecter nde ba règle parce que malade po elongwe pa nanga ekome pa na yo ezali te que no malade etambola te ngai nde na kolongwa wana ona za nango na ye pembeni na tie inti nde yo zwi yango. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na babola nyonso bamesana kolanda émission na bango mbote na bana mboka oyo bazomi libanda ya mboka na mikili ya bapaya tobengaka bandeko na biso ya diaspora mbote na bakongolais oyo bazomi na 26 provinces pe na ville ya Kinshasa wapi tozali baimboka bozali na esengo po ete biso babola tozalaka na rendez-vous kaka moko tobetaka masolo na biso pona kotalaka ete Kongo na biso mboka na biso ezali kokende ndenge nini esengeli kosala nini po ete mboka ekende liboso kasi na oyo etali actualité baimboka bobibi moko ete bokono ya oyo eye na Kinshasa ebandaki lokola maseki kasi tomoni ete ekomi kozwa ampleur du jour au lendemain bandeko bakolela tokomona baka eza ko s'augmenter déjà on parle de 18 cas lisusu bolandaki mokonza mboka utaki kolobake tokomi na 20 cas ya bandeko bazali na maladie donc ceux qui 18 bakisa mito pendenge toko yeba susu te bokonango toko sukisa ngo ndenge nini tolobaki pona bino esengeli to benga bandeko na biso ya Kinshasa bopeto po ete to kolanda minganga bakoloba ete esengeli na oyo tali sensibilisation ko yebisa na baimboka ete esengeli ko sukola baboko esengeli mais to ko comprendre te makamongo ezali ndenge nini yambo to bengisa pe ba bazali ba médecin po to solana bango na oyo tali bokona tolobaki to benga pe baimboka oyo bako sala ete Kisasa ezala bopeto po na nzela bopeto nde to kokima pe bokono ya virus wana yango to bengisi oyo azali coordonnateur adjoint ya opération Kin Bopeto oyo kama makana mona mboka Chantini Ngobila Mbaka oyo azali gouverneur à ville ya Kinshasa elongo na eto sensibiliser population pona oyo tadi Kinshasa bopeto pona kokima bokono ya coronavirus mwana mboka Sidoka sana mbote de Flavien na ndenga bomesano ozali invité na biso ya kala omesana koya na plateau yo kasi sengo ozali ya biso ya ko partager na yo moment oyo kasi na oyo tali opération Kin Bopeto Kinshasa bopeto to moni ba descente mingi oyo pe osali na ba périphérie ya ba commune ya ville ya Kinshasa na kati ya ba quartier pour na ko sensibiliser bato kasi lelo Kinshasa dans Kin Bopeto et ko évoluer boni non Kin Bopeto n'ampleur donc o bato lo baga ezui ma papu et puis ekomi ko vanda donc tozo kende malamu molo nde to yebisaka ba kinwa kaka na mamutu esengeli prise de conscience abakinois bayeba ke likambo ya Kinshasa bopeto eza affaire ya biso nyonso
donc namoni omona lelo totamboli na bacommune ebele bakino ebele bakomi comprendre à Kinshasa bopeto ezaka na gombete po bakomaki koloba tant nyonso vandaka Kinshasa bopeto ezaka na gombete lelo tokendaki tina ba fin fo pona koyebisa bato sango ya bopeto et lelo tokomo vivre likambo ya pandémie oyo oyo tolobela lelo kasi na masolo wana mais vaccin nango déjà moi mboka Argentine ngubila ça pesa bino donc solution Kinshasa ya numéro 1 o eza vaccin donc Argentine ngobila asa pesa ka solution pona koyebisa asa yena ba vaccin pona kopesa bato apesa ka déjà vaccin ya koyebisa bato ke bopeto Kinshasa bopeto eza clé pesa li vaccin déjà ya kokima virus oyo et parce que eza virus ezali lié na ba message tout ça donc Kinshasa bopeto eza solution numéro 1 wana na kokoloba d'abord alors c'est que ce qui totalement bien parce que nga peut temps loba que sengena bengisa opoto so masolo kini bopeto bobandi mokano ya kosunga ya koteya ya kosensibiliser bakino apona otali bopeto na bango moko bopeto ya venir bopeto ya ndako bopeto alors lelo bokono ya na moni e kosunga lisusu bino po ete ba congolais ba kinois o bazali ko hésiter pour ça Kinshasa bopeto o bandoko lo ba ete ezaka likambo ya ngobila ezaka likambo ya bandeko na biso wana bango bakoboya bakobude mais le mokono wana tango ye moto nyonso akomi kokima mbango kosukola maboko moto nyonso akomi kolata ba kashine moto nyonso akomi koluka ete asali moi besoin na abwaki papier mbango esika esengeli est-ce que bokono wana esungi binote na rectifier le quoi en tout cas esungi bisote parce que ezali malade mais ende ko bakisa ba kinois prise de conscience. Ok, wana nde tokolo babongo. Parce que beaucoup ne gosunga bisote quand même parce que bato bazui yango to kabola pasi ezo me makufa. Mais tote akande ba kinois ya ona lobby kisi na yango ezali bopeto. Tote ki ba kinois baye baete Kinshasa bopeto ezali kambo ya biso nyonso. Moto ayekola kosukola maboko ayekola ko tcha bopeto esika azali na nzoto epe na makanisi parce que bopeto tolobelaka tobeka mingi changement de mentalité alors muto aza na changement de mentalité ko yeba quand même que non nde nazali wana sukola maboko na ngaso na uti ko sala nzongo inene to nzongo ike na yeba boye mais virus eza eloko ya liboso ekoti siko to sengeli ko sala nini esengeli d'abord mais makanisi na ngai ekozala muke pona ko yebisa ba kinois que ezali na ba règle à respecter ba règle wana soki ba kinois nde ba respecter ba règle wana makasi chef de l'état apesi mibeko o ekoki mais biso en tant que ba to respecter nde ba règle parce que malade po elongwe pa nanga e comme pa na yo ezali te que no malade tambola te ngai nde na kolongwa na ona za nango na epembeno na che inti nde yo zwi yango donc règle ya makasi batu ba éviter kobima bavanda na bandako ba éviter nembe chef de l'état lobi ba troupement ba 20 te au plus de 20 ba éviter ba troupement na eza malamu pona ko contaminer baninga wana ba règle ko ya kolandela makasi pona ko éviter makambo belé donc soki muto aza nango bozo mona d'abord ba ko isoler ba tie o azali na quarantaine pourquoi ezali pona ko éviter ko pese pas baninga mususu po lelo ba bazongo mabe ba président Pekisi ba doit loba président Pekisi ba to ba vana na ndako ba to teka est-ce que yako ça nini mais baza ko prévenir vaut mieux ba batela yo kufe komela yo te que ba exposer ba kino ba mesana ko beta mo kopo na bango ba kino ba mesana ko kinde mo église ba kino ba mesana ko kinde bisika o sengeli mo musique ko beta ba concert mais aba ko privé ba kino pona bokono wana mais misusu ba sepeli na ngote bandeko au monde quoi sepeli na ngote za loko sepeli nde na bomo ina yote quelque part ezali ba raison ya sécurité pour nous prévenir bomo ina yo moto mais pe kisi moto asambela te okoki ko sambela pe yo moko na ndaku osambeli malamu yo moko pe na ndaku nkolo ayoki yo kolo ko yoka ka esika boza masanga te na kata lisangana oza ko sambela mais pandémie est contaminée yo siko loba nini satan da juice esika to nzamba zate parce que place wana eza place nzambe mais il faut battre là nzoto po nzambe abatela molimo eza nango eloko simple en tout cas bato bako sepela te ba pekisi pété ba lobi ba règle makasi ezali za na 1 mètre à distance pona tangu ngana to solo la kaboye na nature bato nyonso so epumbwaka ekoki kozwa moninga ba règle wana soki to respecter yango en tout cas ekozala surtout ya makasi ko sukola ka maboko
ba savon munganga ezali so ba savon sukola kama boko beloko bato bazokanga ba kashine eza malamu mais eza kaka malamu soki ozali na fièvre pona ko éviter soki poza kolata yango mingi nde ba français balobi ekoki pe ko causer yo makambo mosusu donc kolata yango tango sutoza na fièvre pona ko éviter et tout ça na kati ya ba billet public ko éviter kozala na moins distance ona bokonoana ezalate mais surtout kotia bopeto eskato zali parce que bokonoana ezoka pe na bilamba même bilamba na yo efeza la bopeto yango wana ekozala malamu tolobela sujet oyo toyaka mingi alors mais sikoyo na oitali ba sujet toka mingi esengeli tozala bopeto esengeli kozala à distance ya 1 mètre bato bakobela bako isoler bango kasi ba o babeli na noter ba batala dina santa bokolongono ba kolando na bandako parce que sengeli ba ete bana ba okene tuna bitelo te bana batali na bandako ba étudiant batali na bandako bato yoso ba kolanda na TV na minute bato batali boso ya télévision ata ko sinele ba côté mosusu loko na kitambo kone ko kende loko la mai to ko yeba soute ba place mosusu ba mai ko bimate alors population azali na passe mais o bazu mokano kolanda yo ya solo ata na radio na biso nde ba mesana kolanda biso pe na radio ba kolanda yo eloko nini ya motuya esengeli na population ba retenir penza solo na oitali Kinshasa bopeto face à bopeto Kinshasa bopeto face à congolais yemoko sika vani na ndako epai na ye alors ba congolais ba kinois esengeli ba retenir o ezali moment ya ko respecter ba règle oyo minganga d'abord et puis mibeko oyo mokonza mboka apesi ezali pona bolamu ya biso banso po tangu yo na nozwi yango te e yo santé te olobi na bimananga nazwi nanga yango te et pas yo kondozwela ngo okoyeba te mais tangu yo vandi na ndako respecter mibeko ozali épargner na contamination wana elo nazo senga na bakinois makasi lelo bo respecter ba règle bo vanda na bandako ce n'est pas pour rien ba ebisi bana balobi te kezali pona éternité éternellement bo vanda na bandako 4 semaines balobi pona 4 semaines ezali pona ko prolonger au cas où bokono komi ko boma batu bokozamo ko ko prolonger ezali pe kaka na pona sécurité ya batu do basali yango te pona ko torturer batu mais ezali pona sécurité ya batu vanda na ndako balingi bo moina yo ezala baboyi yo o bokono wana ezwa yo pe eboma yo donc yango wana donc bakinois face yango wana face à bopeto nde na lobi kaka koyeba kotia bopeto esika ozali bopeto ngo sengeli sa mandeli parce que bopeto nde komika slogan bopeto bopeto esengeli oyo ya face à malade esengeli kosukola maboko yango wana chaque jour ko désinfecter maboko na tout yango wana makasi ya ba désinfectant po ezali o information pona mbula matadi parce que nazaki moto ayambo ya koyamba moto na mission pe tolobeli makambo oyo ya biloko komata ba désinfectant na pona tanga kombo na ngoto pona sa publicité te et c'est matitalo eloko ezalaki na 900 francs na balimentation na banini na ba supermarché et pas ba indo pakistanais ba indien o bateka pa na biso mais ekomi na 3900 ba matisi 3000 o monene ekomaki 5000 alors mon kano wana pena tolobelaki yango na moni te ba konja mboka ba telemeli yango e matate mais ba bi stock ekomona na pe soute siko ba savon pe komi kobunga balobi te même lelo na zando soko tina zando okomona ba kosomba biloko pa première nécessité mingi ezali bato musoni bato ba kosomba ba saka loso bato ba kosaba provision ba kobanga on dirait guerre za koya alors bopeto wana bato basambi biloko kolia bato ndisi ba alimentation et bandako na bango mais ba ko respecter bopeto te bango ba kobika non ba kobika te tozozonga kaka na koloba ke to respecter ba règle yango wana donc eloko liboso ba règle eloko liboso atozana biloko toni na ndako na biloko na etoni na ndako biloko wana soki oyebi ko respecter ba règle te ozaka na maboko salité ozaka mais yo bozo ko benga ka bokono te donc ba kinois eloko liboso to respecter ba règle to tia bopeto la place tozali règle ya liboso ezali yango nde ya kosukola ka maboko yango nde ba minganga baza koluba de temps à autre yango wana mibale kozala toujours na 1 mètre ya distance na baninga pona ko éviter wana ezali makasi même ata na ndako moto moko akoki kobima aye pe ekosala mwana moko abimi akotambola musu bavanda ndako do baparent
garder vraiment bana na bino na bandako parce que moko ya basi na ya bokonoana eza ba fièvre et soki ezali ko mata basi nezebele soki ba fièvre ezali ko mata okoki kopoza na bokono soki po moni ba kosu moko ya ba inti oto chaka inti elekeli yo ekoki kozala donc c'est-à-dire mutako ya nango auti na ndako tanga pesi bato nyonso mais eloko na pe boda ko siksa ekoki ko bangisa atanga mo ata so na kosoli e mo na ko mituna mais kosu to uta nango kala mais to ko bite ko sala différence entre ya bokono donc ekoki ko bangisa to zaina kata transport mais atako mokano wana o mokonza mboka zu parce que on est sengeli to so on a ba technicien pour na ko éviter ba troupement e bongo ba bis ba 207 bato bakosukola maboko ndenge nini bakokota na ba 207 tango bato bakokota lelo na ba transco bakosukola maboko ndenge nini bakokita na ville ya Kinshasa est-ce que bino pe na niveau ville de Kinshasa bo prévoir bisika bo tsheba mai na ba savon bato basukola maboko en tout cas donc wana mokonzi ngumba Kinshasa aza kotala yango nakoka répondre question wana te parce que bato bazali mi ko répondre ngo bakoya ba ministre de santé et tout ça lelo na ngana profiter ko bisa ba kinois ba à part ça tous en interdiction il y a production ba chasser na ville à Kinshasa parce que yango eza ko causer ba dégâts ebelé nane ba mbula ko beta mbula ba érosion gouverneur de la ville a pekisa usage ya ba sachet plastique ba chasser moko to ko utiliser zali kaka ba plastique bag o benga ba chasser ya ba poubelle oyo ekoki ko kabwana na ba combine nyonso pona bato ba utiliser yango na yango tozo senga na ba kinois ata na tango parce que ceux qui babi ba pekisi ba chasser kaka pe face à bokono yango il faut to melaka mai mingi mboka na biso toza na climat ya makasi tokoloba te que no po ba chasser na ba te kaka ezaka malamu gouverneur a pekisi yango pona ezali ko tia ville na biso na ba problème et puis ezo bakisa salité pe ko kozala moko pe oyo ko bakisa su bokono ya ba malaria et tout alors tozo senga na ba famille o ba vai na bandako baza na ba système ba gourdon omone to ndo kola omona ba gourdon mo ba kwa rouge balata ka boye ba soda bazalaka moi gourde na yo okoyi ko memo cha mai pona ko tambolela pona ko éviter ba chasser ba pekisi muta mela mai te mais bozwa kaka la précaution ya malamu okoyi ko stratégie mususu oyo koyi ko mela mela mai po climat to nango eza climat ya moi makasi il faut mai mais bon mais yango na ba gourdon même bato bateka banguba oyi bato bateka banguba tant soto okola au monde aboke so manguba ba mamba kanga na kingongi moboy na papier bato bateka banguba bozongela système wana ozwi ngongi oyo ndenge to bandaki kolinga boye bolingi boye papa bochenguba na kati e ozambalamu par rapport ne batia ba sachet par rapport ba chasser wana po mon gouverneur a pekisi yango donc tango bakokuta wana ba chasser wana e kozala bakangi yo e kozala malamu te yango nga en tant que sensibilisateur en tant que loboko ya gouverneur ngubila pe monoko na yo bisa ba kinois bozalela yango tozongela bizaleli akala ba mama nde bakenda kana est-ce que zaika kaka il faut ba mema ba chasser emballage tozela ba système ya kitunga te ba mama mona kitunga na wana ache madesu kuna na kata cheloso ache bandembi kaka na kata kitunga wana d'abord ezolongola ezo ko diminuer ba système ba salité yebele belo ba chasser ba bwakaka ka kitunga wana eza na nyonso ba mama bozongela ba système ya kitunga wana ya kokendele wenze ekozala malamu mingi mais bon les sengeli pe kotala ba o bazali koteka ba sachet wana o ba komemela biso parce que o baza ko fabriquer baza komemela biso na mboka na biso kotala pe bato bakoya nango pe population pe kosunga pe po ete abatela pe mboka na ye na ko éviter ba sachet wana o ba pa ya assassinat qui arrêté wana mutu azali kolwa mibeko azali même bato yo baza ko produire yango soki to moni bango en tout cas ba agent l'état bakoleka bakokanga biso to kosala ya biso par ya sensibilisation ya koyebisa bandeko ete bozali na ba solution ebele bokoki kozwa bandeko wana batika ba production wana parce que ezali mibeko esalami ngai exemple na bandai koleka na nzela na moni muto ateka ba chasser ya mai na boyi kokanga ye na bengi na tuniye ba chasser na ozo oteka commerce neza combien o eza 6000 francs nazaki na moi 10000 francs ezate pour naza nango na pesi omoni 10000 zo ba chasser ba mai nyoso kabola ba to ba mela allez zo ba chasser nyoso chango ba pekisi yango zo 10000 na yo kende ko sombata Suisse ou bien canadien changer commerce donc ezali simple alors soki nga na osala yango et bongo bato ba donc ba to ka sachet mai pe baki ko tika ba comme na commerce ya mai mais ateki ya molai ya plastique baza la peine à chasser na
place nini aza ko stocker soki mutu ameli atie yango parce que ba plastique wana eza yo ebikaka eza ko causer mboka na biso ba inondation malgré la politique à gouverneur ezali parmi la politique na stratégie ezali économie circulaire ya ko recycler ba déchets wana ezali bien ba plastique mais pour l'instant eza na interdiction ya production. Voilà mon mboka Sudoka Sanda matondo mingi na ndenge on dit maki ko ya ko répondre na mituna population surtout na Otali kini bopeto to baki sengeto beng sabino po banda ko lobe ngwa mingi e ko kuta biso yango to baki to ba ete kini bopeto yango sengeli kino sala nini pona ko évite parce que to baki ete to ko sensibiliser ba to po ete sengeli to bikisa milimo ya ba kino pe milimo ya ba congolais en général au balanda biso à travers la province parce que ba ko landa biso même na mikila bapaya émission na biso oyo alors message asuka pona bandeko balandi biso na poko lelo baki ko retenir ni poto kabona na yo baki no balandi biso na poko lelo bo retenir d'abord ko respecter ba règle pona ko éviter beaucoup mais boye ba été Kinshasa bopeto ezali likambo ya biso banso tangu mokonzi mboka ya villa Kinshasa Gentini Ngobila alobaki na batu Kinshasa bopeto ezalaki lokola solution déjà oyo tokokaki kozwa soki to appliquer yango kasi bopeto yango wana to yeba ete kocha bopeto na 10 mètres ya balupango na biso ndenge eza kosengela biso tozala toujours maboko na biso ko sukola distance na baninga et bobo sanate salongo na biso général o ezara toujours na dernier samedi à fin du mois mais à part yango gouverneur azo senga appropriation kino nyoso s'approprier na opération Kinshasa bopeto parce que ezali kamwa gouverneur kakate ezali ya président de la république ezali kamwa ya biso banso bomoni tango malade ezwaka et ponaka gouverneur te et ponaka président de la république te maladie etambolaka et pas ya batu nyoso et soit quand même munganga ya tritaka alors pour na ko éviter yango banakin to yeba Kinshasa bopeto to cha bopeto bisika tozali bopeto na mentalité bopeto na nzoto et bopeto na santé pour na ko éviter ba maladie bopeto et puis ezala likambo ya continuer les até tozela kaka samedi ya suka poto cha bopeto mais to cha yango na banda kuna biso mikolo nyonso na tondi obotondi ndeko fave. Voilà bandeko balandi donc wana ezala ki mokambi mibale to pe coordonnateur adjoint ya opération Kinbopeto oyo kamba mama na mboka Gentini Ngobila pona ngumba ville ya Kinshasa bandeko balandi to komina suka ya manaka na biso ya émission na biso apoko lelo kasi ya moto ka bwana ezali na mwa bato o batemisa ki ndeko fave kende ko loba na biso kende ko loba ko tuna ete lelo opération ya 100 jours oyo to monaki opération ya 100 jours oyo ya bandeko oyo batiaki maboko na misolo ya leta pona ko boya to pe pona ko zangisa na bakinois kotonga baso de mouton misusu bakangaki bango mais kasi ba komitu na mokonzi mboka esengeli opération et continuer pour ete ba oyo batiaki su maboko bakanga pe ba oyo bazalaki pinda lisu na kati ya makambo yango atako justice e kosala mosala na yango pe ba misusu ba komitu na ete pona nini bakambi misusu bakonzi bakokenda kotalaka ba prisonnier kuna bakoelaka ni bakobangaka nini batika justice sa mosala yango batika ko influencer procédure ya justice batika mosala ke ndenge ezali koloba donc wana ezali bakinois oyo na micro na biso tozana bilili kasi na mikolo koya tokotasa bino bilili wana po basengi na mokonzi mboka vraiment à s'impliquer makasi po ete solution emonana na ota pe bokona virus o to benga bakinois pe bazali ko observer ba kotala mais balobi ete sengeli pe bakambi mboka basunga bango po ete bao bazana na bokono ya solo bokono wana esila kasi ba oyo bako kende na zando wana bakokotaka na ba 207 na ba transco ekoleka nini na ba église ya solo bakangi bitelo bakangi biloko ebele mais ba biloko mosusu etikali esengeli sale mandenge nini pe bandeko mosusu esengeli ba éclairer pendant l'antenne opinion po ba ete ekoleka ndenge nini pendant 4 semaines oyo bandeko bavandi na bandako misale ezali te bakolesa babota ndenge nini kasi bokono pe ezali wana pasi wana nyoso ezali kosala pasi na bakinois balobi ete esengeli bayeba ekosuka ndenge nini voilà bandeko banandela mikolo koya tokoluka to bengisa ministre santé tokoluka pe to bengisa bandeko pe oyo bazali ba spécialiste na otani makambo oyo po ete ya solo émission na bino ezonga su elengi po comprendre makambo zali koleka na mboka na biso tokomi na suka émission na biso tokutani lobi na invité mosusu pona kobeta masolo ya Congo oyo émission biso babola tokabwani wana matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.